Arnold Fuma. Yo mwana mwasi pona nini kondima nanu risque nanu depuis bolongwe place bozalaka na ndako na bino tiboya na place akozwa dingi wana bokota na mai tant to koma na Turquie ou bien tant to se préparer poto ya Turquie il y a personne à quoi yebisa ba réalité to kutana kanango donc il y a personne ba webisa kaka so komi na Turquie bokozwa bateau bokatisa donc non lo ba en soi. Mais plupart pe abatu bayaka ndeko surtout kaba réalité. Yoki bien parce que bolika boye ba histoire comment ça passe ndenge nini makamuni le kaka na Grèce ndenge bomona ka bandeko na bino ba se retrouver na ba Paris na ba Belgique ba passe nini ba monaka bisengo nini ba monaka na manzele oyo. Bon nyonso ba osala ka. Boko za PP combien de personnes? Ah neti biso normalement la groupe na biso tozaki 75 personnes. 75 personnes bozaka na même eloko wana dingi. Oui, tozaki biso nyonso na kati ya eloko apema wana. Tina poto. Nde onanga PD mo kutu mema dingi. Nani? PD. Explique yeli abibo pesa nga ya omema premier convoi to rata convoi wana. Akomisa bango petit na niveau ya destination. Donc ba marambo ezoleka na nzela oyo. Neti pona ngai ndeko na ngai na mona ngweza do ezaka ngolu. O regretaka. Ndengo ya na ba condition wana ye poto? Franchement na regretaka. Na regretaka mais nazaka isu na choité. Nazaka isu na choité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Et bienvenue sur WW Bolanda Congo Direct TV officiel avec David Mumbele. Arnold Fuma. Ok, yango ya bien. Ndenge na prometa kibino ke tokosala tourner presque à Grèce Mobimba. Grèce Mobimba banda na hiver tina été tozala toujours na ba tournage ya émission. Merci les sous lelo na bande konyo so balibala na biso si na bisa kibino bo s'abonner ebele na Congo Direct TV officiel. Place pour votre actualité, il y a David Mumbele M6 Kosi Nayuda journaliste grécomen. Merci Nayam Poutou mon parti binakata Paris, Papi le roi formula suka carte illimitée, Masananga Masosa Doudou européen, place à Zolanda Bisso, Alberto Kalele Stone, ya maman na biso Mbungu, place à Zolanda Bisso. Tozali na kata Grèce, ba masolo ya Grèce ezana ba masolo mingi e bombana. Lelo to nito solo la sir quoi. Na yamba ki ser na biso to solo wana ye makambu Italie. Voyage à Grèce. Ah, boyoki bien parce que bolika boye ba histoire comment ça passe ndenge nini makamuni le kaka na Grèce ndenge bomona ka bande kona bino ba se retrouver na ba Paris na ba Belgique ba passe nini ba monaka bisengo nini ba monaka na manzele oyo. To eminde kona biso mwasi lokola yie asala kinzela wana pe azo continuer banzela wana to meka kokabola na idée muke na masolo oyo to kozana nango. Maman bonjour. Bonjour, 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 le grand journaliste David Mumbele. Ok, d'accord. Bato basota la biso ko boucher mingité za no à l'aise. Bato basota la biso so basota la yo boye. Ba ko bengo na komuni. Ngai vraiment kokomuya na bino yeyo. Donc kokomuya. Do wande kombo na ngai. Kokomuya to saka na moi makamu moko to tunaka. Est-ce que soki ozala d'accord to poser ba question nyoso to zanango? Bien sûr, naza permanente. Naza permanente ya répondre bino. Ok. Kokomuya ozali congolaise au vandi awa na mboka Grèce. Alors, tu beta masolo moi muke na makamu etali poto ya Grèce. Makamu ezali etali Grèce. Kokomuya toyebi bandeko mingi bayaka nzela oyo na nzela ya mai. Yopo yaki poto na nzela mai. Effectivement, ngape na nzela mai donc précisément na dingi. Voilà, nga pena yeki bongo. Ok. Toko yebisa bandeko ba olanda biso dingi ezali eloko biso be atubuso be nkango eloko pema ela kisike batie mu pepe batie moteur bokena ngo kokatisa. Kokomuya tango bokatisa ki tolobi tango bolungwe tiki. A partir Turquie, tango po bozo ya Grèce. Muntu abana kokumba bino na dingi wana. Oyebi e? Ah oui, na yebi parce que ti lelo pe tozana ye awa. Normalement ndeko nanga journaliste eza facilité. Vous comprenez, ils ont facilité parce que
kolongwa na biso Turquie poto koma nanu na bord place to zwaka dingi wana je te dis to ça ba 8h du temps na nzela et puis babilambe zo 4 na nzela donc je te dis eza nzela moko yo ka penza que champ de bataille. Donc mais ce que sozo pona bongo kokoto so wana no bien yo mwana mwasi pona nini konzima nanu risque nanu depuis bolongwe place bozalaka na ndako na bino ti boya na place akozwa dingi wana bokota na mai nanu kutu bokoti na mai te ba risque na katikati parce que toyoki ke ezalaka bolongwa zamba wana ya ti boya koma place mer ezali na katikati wana pe ba violaka bana basi ba turc basala banka mebele na kati pourquoi konzima risque ya marque wana? Bon normalement, tant que tu es en Turquie, ou bien tant que tu se prépares à la Turquie, il n'y a personne qui a la réalité. Donc il n'y a personne. So comme en Turquie, beaucoup de bateaux, beaucoup katissa. Donc non, on soit. Mais plupart pe à bateau, il y a surtout la réalité. Donc tant qu'on se commis déjà, le verre est déjà tiré. Non, voilà, il faut le boire. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont commis déjà, au moni déjà la réalité, et tant que combattant, tout combattant, tu n'as pas le choix parce que vous avez au moroté. Au côté tout le coup, il y a battu. Bon, on est sur le salaire. Pourquoi ça peut combien de personnes? En est biso normalement la groupe na biso tozaki 75 personnes. 75 personnes bozaka na même eloko wana dingi. Oui, tozaki biso nyonso na kati ya eloko apema wana. Na terme malamu bengi yango wana donc tozaki biso nyonso na kati eloko apema wana ba mama bana basiazemi tout consort. Est-ce que kotala okomi devant mai okoyebisa tir ki wana teke ngana obang na bando banga na ngai na okokota na eloko yote? Ozonga na yo dozonga parce que liwa yango liboso na yo mutu monta ndimaka liwa ndeo na ngai c'est vrai vraiment mais yo moko tango kolingo zonga parce que osali nzela 8h du temps ozonga na nani et puis nzela ngo yo koyeba ngo même pas donc okoko zonga te tant mieux au continuer pour okotika la ko mutu akozongi so pasati donc tano ka bati ki bango mo ba memi biso ba komi na biso na mai chauffeur a atie. Donc, ezolukaka na kati na biso wana garçon o aza combattant, o aza esprit, o a mema moto ou bien a mema ba monteur wana quoi. Donc bangonde mutu ba tchaka esprit donc amemi na yepe kaka. Est-ce que Koko vie ya batu mutu vumazo kota na mai na vie ya batu bomona ete na vie place akumba eyebanite ozotanga na muta moto donc ça veut dire so bazuba na wewa o ya biso ya Congo ayepe akumba moteur tina poto. Ndeo nanga pede mo kutu amema dingi. Nani? Pede. Esprit ka yeli abibo pesanga ya omema premier convoi rata convoi wana akomisa bango petit na niveau ya destination donc ba marambo ezoleka na nzela oyo neti pona ngai ndeko na ngai na mona ngweza do ezaka ngolu o regretaka ndengo yana ba condition wana yepoto franchement na regretaka mais nazaka isuna choite nazaka isuna choite ndenge ozawana ozokota na mai ozoyebake boyebaka peke nde na koti bona ko tozoke kufa pe. Oui, normalement premièrement nous topé ça bango confiance ba turki wana batala ka climat ya mai bako lalisa bino na zamba so ba moni ke climat ko zala malamu te bako tika bino te bokota na mai donc premièrement ils appellent moi signe assurance so ba moni ke non mai lelo ko zala calme ba tiki bino sko bokende donc maintenant e ko dépendre na muto andimia me mabino amema bino na aye bandenge bako droiture ye parce que turki akota na kati turki ye moko pusi bino ti apesi chauffeur obino boko sélectionner ti ka dindine sou na mai azongi na nange donc bino bo continuer ce que ko indela bino ce qui peut ko simba Inch'Allah. Inch'Allah na Dudu Masosa place azolanda. J'espère bozo monaka to oseka. Soto oseka ka poeza alors on est stress azolongo la stress yango wana bomona oseka mena kati ezo sala choc merci lisusu na ya Wilson na place azali ya Mama Lydia na kati ya Paris merci na Chana Pepo mokonzi ya Popular place azolanda biso Christian Poto na Poto pesa nanga sanduku mbote kuna na Thessalonique semaine prochaine to ozala kuna na Masosa Dudu kuna Leombo na Autriche Fridolin Muteba gacho fraîcheur ya place azolanda biso place Koko siko kokota na mai eza mabete bozoke no kufa ou bien boko mabana poto est-ce que ba famille na bino boyebisaka ba famille na bino na o ya poto kenga nazo mbongo botindelinga nazo ya poto na nzela mai ou bien ba o baza na Congo bokanisa quand même famille na bino tambo kota na mai premièrement
Il y a des gens au bazoya famille et tindeli mbongo famille ayebi na ba réalité wana mudo mwana poto ayeba réalité. Je te dis vrai baza ba yeba ramaramnyo seleka na me balingane ko tchabiso na ba stress wana te donc ba mema biso na monde d'esprit quoi. Donc ayebi ke okota mai ndozo lungwa kini ou bien Luanda. Ayebi wana mai na dingi ayebi Paris avec antenne ezali solo aussi mam Congoti. Donc ba yebi ba réalité wana ke ezalaka boye biso ne na kati ya kin toza vraiment na ngola mutu tenga na boule ke na ok poto. Vous comprenez? Bana Luanda pe même bon ils appellent na ba misusu ba zwa penza ba directif normal au kota na dingi. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine.